Ade, Tatana Bangwa sali ba nini mingi abeti football, asali basketball, volleyball, azaki secrétaire général. Donc nyonso Tatana Bangwa familia Azwa likama place wana donc 20 club na Matonge. Matonge aza compliqué avec les mingi. Bobuta kalingaka sopa gardien place wana gardien Ndudi. Aboke la seule ngotonga. Oye awa triplex yango le monde vend de triplex awa. Donc on a découvert la découverte comme on a tout ça dans moko fondateur yakananu fondateur équipe munene matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale munani ninga kolobezati uti musika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mentionné que TV moko batebele. Je sais bien que boza est belé devant ma poste télévision na bino o bozo landa édition na biso ya mokola lelo mam ngaye babi le penda putulezo matamaka les otikala bana commune na Kinshasa bolelaki ya trop bolelaki bozo saka mingi changu ba commune mususu mais biso na commune na Kinshasa bozo bossa na biso pourquoi donc il y a biso Podcast TV et kiti bongo na district ya dans la commune de Kinshasa. Donc, bana Kinshasa pour se manifester na kacha Yabiso Podcast TV. Bisiko wapito ko sala découverte ya commune Nabino. En tout cas, ba nyonso bolinga Yabiso Podcast TV ainsi que ba fan Nabiso nyonso. Ne zappez pas partout dans le monde de Landabiso. Restez toujours branchés et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Boss abonner, puisque nous édition nulle part ailleurs qu'à Yabiso Podcast TV. Ah oui, en tout cas, commune à Kinshasa, et ça commune moko vraiment, ils ont une histoire ya makasi, et ça commune moko ya kala. Série à Léopoldville, et ça qui déjà. Malgré tout ce qui n'ont combat commune, mais ça qui m'a cité, et ça qui déjà reconnu. Et bien ici Baptiste Makasi, et bien ici peut-être Batebele. Et ça vraiment une histoire ya makasi. Mais comme si tout le monde commune comme si comme bafoué et comme négligé, c'est pour cela il y a ce podcast TV et tika qui ce matin et qui t'a qui bongo sur le terrain pour nous consommer information vraie et comme bongo pourquoi et tout ça pour nous guider Makasi, tout ça biso mon côté et tel que mon vieux pasteur Pichou Mananga, coach Ringo Lutete, bon moi là déjà tout de suite ainsi que papa Jacques Wakuteka alias Kachimuka. Merci beaucoup de avancer déjà vers Bango. Nous avons une équipe technique Mobimba tel que mon vieux Arthur Yango guide Makasi à commune Anjili ainsi que journaliste Makasi na kombo ya Mama Bibish Booto et côté tozana Chad David à moi Sinzambe côté tozana journaliste Makasi na kombo ya Guy Aloube journaliste Makasi donc a salué Osika et toko kota bongo te 5 na pesa mbote na ngai epa ya mes boss tel que mon boss Roni Malundama le boss là que je le salue à passant pourquoi pas le boss Yannick na salué Bisiko Zali papa et na salué parce que cette personne est belé pas papa Jean-Louis Moni babi onde motema ya maman Berthe Moni na Londres pourquoi pas Papson Wabela babi onde meilleur caméraman de la ville papa Adolphe Timba papa Oumia na ngwende na mwana quartier 13 à Tongo dans la commune d'Enjili balobi Matou Mantuila Matou Mantuila mi amore code ngo bana bana kozera nazo mona te même pas signe de vie merci tokutani bongo juste après ba image oui quand on a domaine dans zone ya nostalgie à zone à Kinshasa et je crois bien si vous voyez derrière moi déjà la maison communale il y a commune ya Kinshasa ya ngwana donc maison communale ya Kinshasa ya ngwana quand de bozo mona e na ko inviter guide na biso ameka mki ko se présenter parce que à toi na kata stade ya Cardinal Malula au stade de Cardinal Malula mais ngana yebi ngo malamu te na ye yene kebiso kat na alors n'oubliez pas de vous abonner vous abonner massivement et bana nyonso ya zone Kinshasa ba ressortissant nyonso commune Kinshasa bo se manifester na kata ya biso Podcast TV ce édition bozo se pensa bino bo mettre ba j'aime na bino bo zanga te bo commenter pourquoi pas bo partager et je vais inviter guide na biso ya Makasi ya commune ya Kinshasa
Bonjour papa. Bonjour madame. Ouais, papa Oko s'est présenté. Kombo Nangai, Jacques Wakuteka, plus connu dans la commune à Kinshasa, Kombo ya Kachimuka. Kachimuka est un surnom qu'on a joué qui est en Sanandembo. Papa Oko Sanandembo à la commune à Kinshasa. Donc Jacques Wakuteka, Kachimuka. Papa Jacques Wakuteka, alias Kachimuka. Ouais, ouais. Ok, merci beaucoup. Papa, vous avez né, grandi. Ah, ouais, tu as le Vena, dans la commune à Kinshasa. Na botami na commune à Kinshasa te. Oui. Mais na fréquenté la commune à Kinshasa makasi banda bomona na ngai. Ok. Tout à ça na ndembo na kati ya espace oyo place tozali stade Cardinal Malula. Ok. Et banaka liboso na kombo ya stade Reine Astrid. Oui. Si à l'époque ya Mobutu échangé kombo et commune na kombo ya stade du 24 novembre. Oui. Les lo bazongi sont na kombo Cardinal Malula. Oui. Ezalaki l'un des grands stades. Il y a ville, il y a Kinshasa. Après stade Tata Raphaël, stade Oilanda qui a importance, Zaki stade Tozo Talasiko. Ok, merci beaucoup papa. Biso toza ya biso podcast TV. Tokiti bongo na commune ya Kinshasa parce que bana ki ba ressortir mingi ya Kinshasa balela ki lelaki. Babi bozo sala ka place mususu mendeni biso bozo biso kate. Pourquoi? Parce que biso toza parmi les 5 communes. Il y a ville à Kinshasa. Mais bozo beta biso kara yango lelo to sepela ko kita. Pour ça moi découverte muke ya zone à Kinshasa. Le cause guide makasi au mieux qu'on expliquer la nation sur Yabiso Podcast TV ainsi que partout dans le monde bisika bason bazolanda biso ba stade ils a créé en quelle année? Stade Tata Cardinal Malula. Oui. Ba travaux nango et bandaki au début des années 1930. Oui. Et aussi là vers les années 1933-34. Oui. Qui construit par Tata Raphaël, référent père de la Kétune. Oui. On a un stade vraiment, stade Tata Raphaël, il y a même un stade Oyo, Tata Cardinal Malula. Okay. Donc on va travailler cela vers les années 33-34. On va construire en même temps on va construire un bâtiment en face, oui. École Saint-Pierre, oui. Chapelle Saint-Pierre, oui. Seulement presque la période Moro. Au début des années 30 et si vers les années 33-34. Ok. Voilà. Dans les années 33-34, on a inauguré Kiango. Oui. Mais quand on a la sur le moment, parce que tout le monde a stade comme si le comme négligé, tout le monde c'est de la vraiment avancé avec les endroits marécageux aux côtés. Alors tu éviter pourquoi boy, bête à sauter, bête à sauter, l'été ton déni. Parce que n'a que bicho tu as pas mal mais ils ont une histoire stade. Oui. Et puis c'est un grand joueur je crois. Oui, oui. Oui. Mais tu comme c'est comme bafoué, négligé, tu habites déjà pour l'année. Effectivement, au stade, ceux qui sali, moi zoom, moi le stade est vraiment délabré. Oui. Ils sont impraticables. Oui. Mais en tout cas, on a vu que les alliés, bien moins que les alliés qui ont gestion, il y a service public. Oui. Côté on a beaucoup de tout, pourquoi est-ce que le stade est comme état, qu'est-ce qui manque pour la réhabiliter en haut. Mais en tout cas, le stade de Zalaka, il y a ça qui parmi les plus grands stades, il y a vu Kinshasa, après stade Tata Raphaël. Okay. La compétition internationale. Et Betama, on a assisté à un match de football entre Diable Rouge et Brazzaville, Congo Brazzaville, na Léopard. Et c'est qui l'année 1975. 1975, la Diable Rouge na Léopard ba Beta Awa. Stade où ça, grand joueur, Maungu, Krof, Naimana, Bambouya, Pombi. Donc, un grand star, c'est-à-dire qui toque, très propre pour l'installation hygiénique, impeccable. Donc, ils sont au match matin dans le stade du 20 mai, dans le stade Reine Astrid. Stade du 24 novembre. Mais les lots, vraiment, je suis désolé. Ça fait longtemps que je suis constaté que les communes ont un marécage. Marigot. Tu as quitté déjà pour caméraman, mais tu as balancer. Bah image et total en fait malam dengue commis comme dans délabré donc alors je sais pas ce qu'on peut profiter ni dans le gouvernement beaucoup na ou sur la ressortissant ni sur la zone à Kinshasa ainsi que balandina biso partout dans le monde baso landa biso ni no pour stade oyo dengue commis boy ça ba joueur footballeur makasi et puis ça na histoire makasi donc c'est pas comme tout ce que je peux dire, pour rappeler à la dirigeante politique que dans un devoir, dans un devoir, il y a une infrastructure. Les jeunes sont pas y a jeté. La plupart des terrains de jeu et des quartiers et comment loti.
batonga tonga bandako ba jeune bako sakana wapi so man ba pratiquer sport net football même catch d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a une année fin des années 80 ba festival la catch news c'est ça ça et dingo organiser festival de catch pendant 30 jours ba communion ba la combat catch dans le terrain en football awa bako organiser ba jeu pour la bana malgré le terrain en football alors c'est au gouvernement, c'est au service public qui en fait en sorte que réhabiliter en gros, de telle sorte que jeunesse est un espace pour pratiquer le sport, contribue aussi à la santé, à l'éducation. Donc c'est tout ce en tout cas, réserve vers le moment ming. Ok, merci beaucoup papa. Et mais quand tu as l'hôtel c'est dans la zone ya Kinshasa. Comment les commune ya Kinshasa. Et ça a créé en quelle année? Puisque tout le monde a que commune ya Kinshasa, c'est ancienne commune. Depuis déjà Léopoldville on est déjà. Malgré tout les gens qui ont comme commune, qui ont cité, mais qui déjà reconnu. Alors il y a des mecs hôtel c'est sûrement mon qui yebi malam. La création Léopoldville en 1921, espace où la commune la zone à Kinshasa Zalaka, ça a permis de cité indigène. Avec la cité un statut de la communauté parce que la commune a un statut juridico-administratif au service public et puis ça a un espace morobo. Mais je pense que comme la statut à commune au début des années 40. Au début des années 40. Les communes, Kinshasa, ils ont statut il y a commune. La période de la commune, il y a mais avant déjà, tu as la commune à Kintambo. Déjà en 1922, Kintambo est la commune, première commune, la Noire. Kalina, Gombe, c'est la commune. Mais Kinshasa, c'est la cité indigène. Et ils ont statut au début des années 80, des années 40. Au début des années 40. Mais la création, il y a ville à Kinshasa, cité Oyo, et Zalaki, malgré la cité indigène, ils ont coexisté déjà. Ok, merci beaucoup. Alors, ils ont combien de quartiers? Ils ont combien de quartiers? Nous avons une précision par rapport à quartier. Nous avons vu que dans la Kinshasa, nous avons surtout par rapport à Mamba Sport. Nous avons natif, il y a ville Moussou sur le Congo. Je n'ai pas de précision, mais on peut vérifier chez le chef du quartier. On peut savoir précision sur le nombre de quartiers dans la commune de Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Et l'émission est partout dans le monde. Je crois bien que dans le stade le stade Malula, Cardinal Malula, Yangoyo, donc c'est délabrement avancé. Alors, na commune Kinshasa ezaki ba kondi ya mboka bato mitema malamba meka muke kotala sika oyo ndenge komi boye vraiment donc eza négligé eza bafoué bota bisika bato bande ko vanda ndenge komi ba endroit marécagé donc ça ne va pas yango stade yango o sala kombo biso ba joueur a minene yango o komi boye alors donc invité sur en plus na ko bakisa ke stade Oyo, ils ont un bureau juste après le gradin, au bureau Zali, ils ont abrité le bureau de l'association de football de jeunes. Hein? Au Tokobenga lelo ba EPFKIN, le bureau le bureau de la fédération provinciale de karaté. Ils ont c'est mon petit tour d'ailleurs, c'est pas petit tour pour au monde a été à bureau bureau d'athlétisme, fédération de bureau. Donc ils ont mawa commune à Kinshasa, ils ont parmi les anciennes communes où c'est là qui c'est la combo. Et puis ça bato ndenge na ndenge mais les lobby no moment na ndenge komi. On a invité coach aya pe ko sala mo intervention mokie parce que papa na biso lobi azaki na le vena africantarande mingi awa et l'invité coach pour que ame ko sala mo mokie continuité ya makambo yo. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour. OK, coach ko s'est présenté dans la émission sur Yabiso Podcast TV. Baye ba ozalani. Bon coach Ringo Godé Lutete. Moko ya ba capitaine ya IC Banakin. Équipe ça qui fierté na commune à Kinshasa. Na komaka capitaine ya Banakin na école cabine dato kenepe kuna. Et c'était le 26 mai
1977 Cap Ring oyeyo ayebani na poto mobimba wana na 5 continents ba joueur nanga bazali ba coéquipier nanga bazali bana commune Kinshasa pe ba beta bale bazali entre autres IBSND oyatia bi ya liboso na inauguration stade de Martyrs Zaire Uganda tozana pangianga ni tité oyo pa sala combo azali capitaine de ring le waza na France tozana ba Lupeta Zakul waza otia ba bi ya coup de tête lelo waza na Portugal tozana ba maître o bazana potokuna maître Bobo Vandam Ependa mwana journaliste epe lisusu ya papa Yonda donc ba star basé belé tozana ba maître oyo tokota pe a Centrakine et pas un maître massiste donc voilà tozana ba tu belé na commune Kinshasa oyo ba sala fierté ya commune oyo tozaka na honorable azo cartonné pour l'instant général je disais honorable Jeff Bwambutu. Merci beaucoup coach qui juste des présentations mais la mono qui vite donc mono ka lokane aussi otie balé na lokolo ki okende mbangu manga ko tsabimba la moko OK ça qui juste des présentations parce que zawana parce que okende wana to koma na biso to kende moi molo merci parce que tout ça plaisir et pas balana émission sur bazolanda biso ba me comme qui comprendre mambango ezandenge parce que to biko doya makasi na commune Kinshasa. OK, merci beaucoup et question na biso ezaboye parce que na moto nga moko alinga ko pe makasi mama Laura Chou na Londres que chez les sali à passant abiso beaucoup tena coach mais comme ki ko yebise est-ce que zone Kinshasa pesa na ba quartier ce que ça na ba quartier ça na combien de quartiers et puis to yebise na ba quartier nini na nini on a question ya mama Laura je zone na Kinshasa commune na Kinshasa disons ils na ba quartier nango dans un quartier Pende dans un quartier Aketi dans un quartier Diallo dans un quartier Madimba dans un quartier Mongala dans un quartier Boyoma donc on a compris 7 quartiers 7 quartiers. OK, merci beaucoup et moi beaucoup merci beaucoup années actuellement surtout au Baleka moi moké on va beaucoup merci Baleka belé hein a cartonna mingi vraiment ezali père son âme Sapou Kalimasi tout chose dernièrement na Bourgmestre moi c'est Abimaki maire Bourgmestre c'est Pepito Kilala maintenant a remplacé na Willy donc Willy Ndemtaza pour l'instant a remplacé Bourgmestre mais na kati ya chef à quartier to zape na moko ba jouer Eric grand frère Neutaza na poto kuna grand frère na aza na poto et donc Eric yende mutu torobet tapé tout total na quartier Pende yemta simbi quartier place toza eza penda mabele na mabele Eric place toza eza quartier ni mabele penda Eric quartier Pende nde yango mabele Eric ninda donc ye mutu auta ko remplacer chef à quartier Chikone auti kende donc voilà Eric kanina nde tokomona ye nde mutu akolimola suma comme belé ya cartographie ya généalogie ya commune na biso ya Kinshasa. OK, merci beaucoup et balana biso nyonso au bozomi partout dans le monde kaka na domaine notre ça nango ya découverte ya commune ya Kinshasa to bando bima na biso malema mais je crois que au moni stade ngo yango yo ndenge kuma to kotambola malema na ba guide na biso jusqu'à ce que to comprendre en tout cas découverte yango ya commune ya Kinshasa to relaxa bino ba église to relaxa bino ba école au botika kala to relaxa bino ba wenze au botika kala ba en tout cas pour ba site ezebele au to relaxa balana biso nyonso pona osa bino plaisir Nabino, yango nazo insister ba ressortissant nyonso ya commune ya Kinshasa, ba ressortissant nyonso ya ville ya Kinshasa. Pourquoi pas RDC Mobimba? Bo se manifester na kati ya biso podcast TV. Ba bi chaîne ezaka ka moko. Ba nostalgia boy nil par ailleurs kaka na ya biso podcast TV. En tout cas, on va profiter pour saluer ma membre nyonso ya Sejoda, na saluer bino bisika bozali particulièrement à mon grand frère propre Rivangi. Salut Bisiko Zali. Merci beaucoup de suivre. Ouais, quand tu suis qu'on a moni tomati likolo awa, na zo mona ba bureau monsieur awa. Je sais pas ce que histoire monsieur Kozala pour na likambetali stade na biso ya Cardinal Malula. Pour le stade na biso, tozaki suna événement mi balé et marqué stade oyo. D'abord, liwa ya joueur moko akufaka juste na terrain place wana kaka. Bobutaka Bokini. Parce que Bobo numéro 10 avec club match ezaki avec club azwa likama place wana donc avec club na Matonge Matonge aza compliqué avec club mingi Bobuta kalingaka sopa gardien place wana gardien Ndudi abokelaki makolo
Bobo akwei batu baye mbangu na 83 batu baye mbangu basimi maboko na mitu batie bakotia na mutuka Bobo akufaka. Mais c'est que nous on y est c'est qui a kufa. Avec maladie. Ba les arana ba réalité belé banani bafoye bakufa na terrain bakufa na terrain ozo beta tozala liwa pe mozo kima choc bo tout les muso zaki malade moyeka robeta ya baneza on senti malade na avion déjà na Lubumbashi match on peut beta ma parce que stade du 20 mai à l'époque Tata Raphaël ezaki na suspension match on beta ma mais tout ça c'est une histoire moko l'un des grands joueurs Kakoko ETP le dieu de ballon azora carte rouge na match moko awa na ba 78 donc azora carte rouge awa na Mopari équipe moko abetaka mutu azur rouge abimi zone ko bimi akena epe na Allemagne bala moko siko coach ndozo beta masolo ya ba kufi na terrain ou beta masolo ya ba carte rouge awa donc c'est que stade openza et ça makasi et ça stade monene nazo comprendre est-ce la place où comme tout monde on va demander ko vendre ton nene si bazo vendre ezaki tribune ezaki awa quitte ba va tribune ezaki awa pour tout ezalaki omoni kuna nyoso pour tout awa pour tout kuna pour tout la place tout monde matin ba place sur un titre ezaki pour tout bato bazo tonda ngazo frauder kuna Guigo Alexandre ko frauder aza sur en France numéro 5 avec club donc tu as fraudé kuna so boye au matin no beto ngondo zimbongo au pesi soda oyemba la moko donc bana otonda entrée za kuna entrée monsieur za kuna na sima ba ta tribu za côté la kuna mais il y a pas moyen de modifier en mais ya ngo to senga parce que ezaki stade moboye et ça lit vraiment histoire à makasi et ça la histoire stade oyo comme c'est comme dondo yamba awa alors je sais pas ba trouver mukuna ba beta awa ba tebele ya to senga loba atana gouvernement ou soit na ba ressortissant sur zone à Kinshasa vraiment bino ba ressortissant ya commune oyo tala eloko malamu mwana na bino bana na bino basali Roni Malundama na Yannick Malundama na ndenge ya biso podcast TV toye leloko découvrir commune ya Kinshasa mais na kati ya commune wana eza na histoire munene ya stade oyo tala ndenge eza délabré bato bavandi pied bazovanda awa n'importe qui bazovanda awa na butu awa koleka te ezaka catastrophe donc il faut batala likama stade oyo eza stade eza na histoire mais eza stade eza na histoire donc loko eza na histoire donc moyen ko ya otika ndenge wana eza te moyen ndenge eza te bobongisa yango bino ba ressortissant ya Kinshasa bobongisa yango ba ressortissant ya commune ya Kinshasa tala bana na bino Yannick na Roni Malundama basali eloko oyo pour que bino bomeka komona ngo oza na musika na 5 continents lisu na yo un clin d'œil na stade oyo so bongami stade ko bonga ba jeu francophonie zo ba stade ko ça important renaissance esaki comme bandaki entraînement nango awa renaissance ya mukune bandaki entraînement awa voilà autour ko bakisa na profiter pe non ko tuna coach pona lisolo ka stade biso ko mona ne komi ba matiti ba nini est-ce que on a zone à Kinshasa awa bakuluna pe bazali bakuluna bazali mais bango baza partout bazawa na balali na moya parce que ba boss na biso tel que ndongo tsholo bana Roni Malundama boss live ainsi que boss Yannick Malundama bakolo chaîne oyo basoli balengi ba meka mukie ko lutter contre bakuluna na zone à Kinshasa yango to profiter pona likambo wana ponga monde naza na événement mo ya munene kozala yango moni présence na bino esali biso bien parce que bozo kota makamba coach Ringo to ko ba anti valeur na sport donc eza journée chrétienne de sport tant to comme en école wana nde to ko yebisa ba makamini to zanango donc ba anti valeur aussi la soki ba mouvement ya malamu ye na mboka to tie ba makambo bien na mboka et aussi la biso bien ce sport zone peut développer au moins on t'a kata sous mutu machete. OK, merci beaucoup en tout cas, ne zappez pas, restez toujours branchés pour que vous rater l'autre côté na kata ya biso podcast TV. On a tout ça continuer na biso to que comme on appelle kuna nengeza, to tala pe ba blog mususu. Merci beaucoup à suivre. Papa siko na moni pe miro bolobela ngote na mona papa Simon Kimbango azawana na moni Mamadou Arisho azawana Mamadou Ndala, oui. Namoni Joseph Kassavubu, président. On va le monde maman qui me parle, musée Laurent Derzikaba. N'habite ça nini,
Ezali salle de spectacle construit par les Belges avant l'indépendance. Tango to longwe na makambo ya ba to silisi ma indépendance. Salle yango changeaki kombo comme na kombo ya salle du parti. Salle du parti. Alors baza ko organiser ba théâtre sur planche. Baza ko tel ko l'acteur ko ba projection ba film. Baza ko organiser ba concert. Des salles mikolo ba moi ba meki ko rénover en moi moké ba image wana ba tché za pona ko rappeler ba toute histoire ba illustre personnage wana ba caractériser vie à Congo. Les stades de spectacle construits par les Belges et ça ma norme pour ba stade de spectacle ya poto. Tout le temps encore dans la quantité mais en tout cas c'est une très belle salle qui comme les autres infrastructures du pays sont négligées. OK, si comme tu expliquer non ba dessiner ba illustre disparu je sais pas Nico Banini. Et un message. Maman qui va vite avant d'annoncer Laurent Désiré Kabila, Mamadou. Et un message lingi kolamba congolais qui une photo za ba patriote, tout za ba nationaliste, photo lingamboka na biso to bunda pour nous faire avancer mboka na biso au prix de la mort parce que tout ali bato na mingi ba bato ba perdre vie na bango na mokili pour la histoire à Congo. Lumumba notamment, Kimpa Vita, Lumumba qui a lutté pour l'indépendance, Laurent Désiré Kabila, Simon Kimbangu, Mamadou Ndala. Donc, c'est un message fort, il y a Bouloma actuel, je sais dans la bateau. Tu comprends bien, le roi est héros national. Il va travailler donc pour Mboka, il n'a pas ça que Mboka est vraiment indépendant, il n'a pas ça que Mboka est progressé et s'est développé. Ok, merci beaucoup papa. Car dans le domaine de il y a découverte. Toujours Baluka Mouké dans le lycée du lycée Kabambaré. Lycée Kabambaré. Tout le monde appelle Ozawa. D'accord, c'est bon. Ok, c'est bon. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kwa to koti Saint-Pierre ba nyoso ba Saint-Pierre des filles Saint-Pierre des garçons l'école primaire ils a deux directions bon direction musu ezalinde et l'autre epenza mutu ya awa parce que kabongongoi oyo azana lina foot sikoyo numéro 9 équipe nationale na biso ya tango kala betaka na matonge akena poto beti na serein atanga awa na éducation physique et le ZAITEP ainsi technique de l'éducation physique. Deuxième, le genre des Ali Yves Sende. Azamo na commune à Kinshasa. Avant une ngungu na commune à Kinshasa. Yepe atanga na éducation physique na ba Raoul Kitoko na ba Debs. Bango nyoso batanga ki awa. Yende mutobaki atiaki bi na stade de Martyr. Tamba fungoli yango Zaire Ogan. Donc l'autre côté awa pona koyebisa ke tabongo atanga na école oyo. Ils ont mythique, ils ont c'est depuis 1936, école Esteton. Donc voilà, Tina Abisso Yango, Liboso Abisso Tozana, lycée Kabambari, oui, Bimisipe Bato Belé, Bana Maeba, génie en herbe, Toko Matomo Naga, lycée Kabambari, Bongo, Toke Negochité, place à Vienkoyara Nazigida. Ok, merci beaucoup à toi. Ok papa, namoni siko to comme na lycée Kabambaré, mais na meki ko tirer attention na makambo na monyawa, ba commissaire missionnaire Santa du cœur immaculé de Marie. Je sais pas mais comment expliquer biso ezanini. D'abord, il faut dire que le lycée Kabambaré, où est situé dans l'avenue Kabambaré, en zone à Kinshasa, c'est l'une des plus vieilles écoles catholiques au Congo. On a Léopoldville, Kinshasa, autour des années 34-35. Fin la construction du bâtiment 34-35. Mais lycée on est ici là. Ils sont dirigés la congrégation, la sœur missionnaire du cœur immaculé de Marie. La congrégation est belée à la catholique et à la Congo et ça la école frères des écoles chrétiennes comme missionnaires des Scouts la congrégation est belle mais la congrégation est la sœur missionnaire du cœur immaculé de Marie. Je constate avec vous que ça déjà 103 ans de service à la Congo. Puisque à 100 ans de 1920 à 1920 à 2020.
Donc 100 ans, donc 103 ans. 103 ans. Ok, merci beaucoup. Les anciens travaillé dans l'éducation et l'instruction au Congo. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et je ne sais pas si Bimi ça peut battre école au lycée Kabambare. Parce que soufflé ngai kombo mutu moko renommé Daniel Mayala. Azala à Paris, atanga pe awa. Bobi azaki génie. Ah d'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et quand dans le domaine de la découverte, en tout cas, ne zappez pas pour que vous ratez la découverte du modèle à suivre. Toujours continuer mon autre question. Tibisika, combien il y a qu'une chasse et ce qu'elle est à suivre. Ok, papa, tu as un centrakin, centrakin. La montre comme la centrakin yango. Mais quand on a un centrakin, on est à Nini. Centrakin, ce que commis bien, Centre athlétique de Kinshasa. Oui. Donc il a sigle Centrakin. Oui. Il y a le club, il y a judo. Oui. Personnellement, dans l'occasion de la judo, oui. Dans la zone, il y a Lingwala. En 1980. Oui. En 1980, on a club au Centrakin. Ils ont fêté 6e anniversaire dans Yango. Okay. Et là, qui créé par un grand maître. Il y a judo, ceinture noire, deuxième dame. Maître Kayenge, ça malgré maître Akoufa, oui. Mais en tout cas, peu de continuer à fonctionner. Et en plus, avec la partie moko il y a haltérophilie. Donc ça judo on a haltérophilie. Haltérophilie de la haltérophilie sport il y a comme un bibende. Compétition retombe à pour bibende. Donc il y a haltérophilie. Haltérophilie. Azaki maître na haltérophilie, azaki peut maître na judo. Muta soutenir. On a créé club de judo, nous avons formé un judo. À Yakapi, na 6e anniversaire, moi je l'ai vu, maître Hiroshi, japonais, ceinture noire, 4e dame, fils, il y a empereur, il y a Japon, Hirohito. Ok. Hirohito, fils né à Yaka Awa. Donc en 1980, on a fêté 6e anniversaire, il y a Centrakin. Je l'ai vu personnellement. Ok, c'est pour le maître Babima. Il y a Makasi, maître Makasi, à notre époque, tu as maître Dimo, que ce soit Kendawapi, tu as maître Charlie Mankenda, tu as maître Fantôme, tu as maître Bakajika. Bakajika, tu as Poto, après 4 ans de judo, qui continue le judo à Paris, à Sala 2 ans, à Yarapi, le 6e anniversaire. Et je me rappelle, à Sala, combat qui toque au jour contre le capitaine, maître Dimo, combat ici là. Na 10 secondes à saler immobilisation pour la saganate. Maman leur achou. Ici va maître Moussoubaza Rapoto, tous va maître Samouzu, maître Giga, maître Debo, tous va maître Bobo Vanda Mependa, tous va maître Ifabok, tous va maître Fisco Atika Biso, tous va maître Ebele Obabimi na commune Kinshasa, basali ba kombo ya osaganate. Tous à mettre lourd Kindo Batika Biso, tous à mettre Yamagouche, donc va mettre Baza Ebele, au Balmani na commune à Kinshasa. Voilà, du cabaret Samino Wana, en ce qui concerne Centrakin. Ok, merci beaucoup. En tout cas, quand ne s'appelle pas, restez toujours branchés parce que vous l'avez nulle part ailleurs qu'il y a Biso Podcast TV. Nous avons besoin de découvrir. Donc, commune, et ça commune, et comment on est comité. Puisque il y a une histoire à boyer, il y a une nostalgie à boyer. Et ça commune, moi, je suis quand on est au monde la montée. Commune délabrement, donc avancé, bandroit marécagé, donc baby makasi. En tout cas, ça commune, moi, je suis colo commune. Bon, bah, ma belle mamé. En tout cas, bon, la kaya commune, nabino, gouvernement à Mboka nabiso. Et la kaya commune, oh, ils ont parmi les 5 communes. Dans le district, il y a Lukunga, donc il y a une situation en commune, on est commis, commune est cause à la boyauté, commune est bimisi batamakasi, commune est vendisi histoire à makasi, et cause à la boyauté, et comme boyauté, donc il m'a trop quoi, donc il m'a ayant droit à la commune Oyo, bah ma belle maman à la commune Oyo, bon, ma boss s'est manifesté dans le il y a plus sur podcast TV, toujours c'est la réaction à Bino, dans il y a plus sur podcast TV chaîne Oyo, mais nous avons toujours d'informations vraies. Chaîne on a des informations réelles telles que Bissomo, il y a Bisso Podcast TV, donc il est sur le terrain à Mabele, il y a commune, il y a Kinshasa. Merci beaucoup à suivre. Saint-Pierre, donc il y a
batama tel que mon boss live Roni Malundama azaki acolyte na église oyo église yango Saint-Pierre donc ils appellent église mo ya kala makasi je crois bien bino mo bozomo na ba ressortissants ya Kinshasa et boyebi église oyo le boss live église na yo azaki acolyte yango oyo donc pour vous faire toujours plaisir et je crois bien échanger na ngo penza te bozomo na ka kitoko ne pesa na ka kitoko tilelo en tout cas félicitations nyonso na batu nyonso ya catholique mama catholique nde ba boboto bondeko merci beaucoup et on est toujours des passages pour na kolakisa ba fan na biso et puis batu nyonso bolingaka ya biso podcast TV pour vous faire plaisir pourquoi pas na ba ressortissant fort ya commune ya Kinshasa avec Saint-Pierre yango. Merci beaucoup. S'il vous plaît, la commune à Kinshasa, la commune à Kinshasa, à part chapelle au Saint-Pierre, dans la deuxième chapelle où belge, Batonga qui peut, il y a catholique, Saint-André, sur l'avenue Kitega. Oui. Pour être comme pénètre pour moi suite à temps. En tout cas, Bolimi c'est bien et penza. Ok. Merci beaucoup à suivre. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo ke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni. Merci beaucoup et coach. Je crois que tout le monde bimi na prince ya Kabinda. Donc avenue Kabinda. Ouais, avenue Kabinda. Avenue Kabinda. Toujours que vers école ya Kabinda. Ouais ouais. Oui, parce que mega na robeta tout le monde qui est solo ou etali Kabinda. Ouais, Kabinda za lune ya ba avenue moko ya Moulayi na ville ya Kinshasa. Donc abani bana na Sosimat kuna. Kinshasa tame na ville de Kinshasa. Na ville de Kinshasa. Za moko ya ba avenue za pe Moulayi. OK. Poko bana banana baramoto kuna ti na Sosimat. Et bandi kuna baramoto. Banda kuna do eleki sta e pusani kuna ali. Et sui na Sosimat. Et za ba avenue oyo ba emprunter ngo mingi pona kokende ville, ba emprunter ngo mingi pona kokende Matonge ba Kalamu ba makambe belebele. OK. Mais siko dozo kende école la Kabinda nde. OK, mais est-ce qu'on attend toujours comme à l'école, que mais on a pas beta moi mukeli solo, ya o etali commune à Kinshasa. Est-ce que la commune à Kinshasa peut venir si ba musicien? Ba musicien, ba grand musicien. Ba na commune à Kinshasa peut bazali pas ba grand musicien. Ba na commune à Kinshasa bazali ba bimi a ebele ba artiste peut ba bimi tel que ba artiste musicien nan. Ah ya ba musicien. Tozana Michelino. Oui. Azana poto Michelino abeta donc mavatiku Michelino abetaka na Frisa. Oui. Tozana bato bazaki na minzoto wela. Oui. Minzoto wela ezaki orchestre o ebimisi badanga batakinga bagura bango bazali na cabaret lioto toujours basango. Sango mo bazaki na Père Bifalo ezaki mingi bana awa. So okay ba ko wela ndeti oyo tangi ba mafura wana bazangi bana ya changu na njeli. Non, ba mfura penate nzoto esangisaki ba commune ebele. Bana ba mu bazalaki bana commune ya King bazalaki toza na neti toza na ba mbutazwe wana. Abimaki na commune ya Kinshasa. Totali mulorola ko
Inga oyo ajouaki na mwana ntusu le comédien na salon wa meilleur comédien Kinshasa toza na Shaba oyo bato nyonso bayebaki Shaba azalaki na eloko oyo na asali théâtre moko yebana yi makasi bon théâtre de chez nous mais asalaki eloko moko Moscovite paix à son âme Shaba donc vraiment azalaki incontournable abimi na comédien Kinshasa toza na soliste moko asaki Führer na epa ya Jibe maître Fikare abeti un orchestre ya commune na biso ya Kinshasa awa toza na ba tant de personnes oyo asali fierté ya commune na biso ya Kinshasa mais toza na ministre moko atanga na école Kabinda awa azalaki ministre ya finance azalaki DG na DGI mais c'est José Sele ya Laguli donc yazaki mwana ba romo mais atangaki l'école primaire à Kabinda. L'école primaire à Kabinda, place aux Okende. Mais dommage, ils ont sous école. Et comme il marchait, et comme il bandaku, donc ils ont été marché, on peut on dirait Koufi. Et comme il bandaku. Donc voilà, découverte au sein de la commune de Kinshasa concernant l'école. École monnaie à Kabinda, ici, bateau belé, mais école en haut, et Koufa. Mais là on est ça là qui est Koufa. Ah! Tango ba lingi ba bongisa marché munene ya Zando na biso wana batindaki yango côté on école période mo ba réfugié ba kofanda batandeli nane ba omoni nyonso eza école on ces écoles si tozo découvrir les écoles ezali na terrain ya football na kati to comme dans Kabinda école Kabinda yango yo dommage école yo place nga na koma Cap Ringo yango yo donc na koma capitaine ya bana kini awa c'était école ezali mulai banda ezwaki plateau ti donc Kabinda avait du plateau ti na vient du marais. Mais pourquoi bandimi ko bomela loko ezo enseigner bana po batia on ka ba dommage et le mot kutu donc passé donc éducation est primordial yango wana biso ba natif biso ba ressortissant ya commune ya Kinshasa to bunda pona ba valeur na biso o eza valeur munene bato ebele babimi awa bakonzi ebele babimi awa sikoyo valeur ya boye baboma éducation mpona wenze na wenze na éducation eloko nieleki wenze yango mpe ezalaka nango te ekoyeba ndako soki okoti na kati omona bato mosusu bakomona modèle au coach etaki yo coach parent aussi conseil nyoko pesa conseil na kopesa en tout cas bainfrastructure nyonso oyo eza en terme éducatif. En tout cas, il faut qu'on valorise yango. Ba infrastructure nyonso ya mboka. So ezaki pona éducation, il faut etika pona éducation. Jamais qu'on transformer ko bongo la infrastructure ya malamu boko misana eloko mususu. Wenze balu kelango sika nango. Ah, il fallait éducation ça la kaka. Bana batanga. Quand tu sais que ça na moi espace mon boto etikali na kati otom fuko kokota pona kozwa. En tout cas, espace les ali susu te. Eza ya kotonda wenze na wenze ngo uteza te comme na ba maison na kati kuna batu batonga bandako ba église donc ndenge balobela ekezala et remplacer grand marché en tout cas na moi na ngate na moi place ba hotel ba biloko penza to mona na Zando munene te ana ko mona ka ba maison peut-être maison na zo te ka ba jus tout ça na kati kuna ko no bandako ba ko maison ba sombi ba espace to ba louer ka pa l'état wana en tout cas l'état mtakoyeba makambo wana mutama koti ndenge nini e banda ekezando kozala bateka ekutu ba mesa après oteka ba mesa to comprendre te ba mesa bungi et comme ka ba maison mais surtout koti na kati omona kezande musu mais lem su ba permettre biso te to kota na kati parce que et comme lokola toke ko tumola makambo songolo baka yango bandeko na ngai balandi nyonso partout dans le monde bisika bozomi bozolanda biso na ya biso podcast TV otala kwa magamba boye pesi pasi pe mawa neti ngai tant que moboti esalinga pasi tant que citoyen du pays esalinga pasi komona bisiko bato bandai kozwa formation bisiko bana bandai kotanga ekola Kabinda etangisi batata na biso etangisi bamama na biso etangisi bato ya ndenge na ndenge bazwi mayele na kati ya ekole mais lelo baparvenir kobuka ekole kolimwisa nkombo ya ekole koboma yango mpona kosalaka bisika oyo bato bazotekela où irons-nous tozokende wapi tokomi wapi nango tozomeka moke koloba mpona gouvernement mboka na biso bataille na biso na likambo bisika mpenza oyo bato baya kozwa mayele bato baya kozwa baformation bato baya kozwa éducation
est-ce que koki kokoma boye bisiko bana bande kotanga bapapa na biso batangi bamama na biso batangi mpona kozwa mayele sans trace eloko tozolakisaka bato batanga awa eza te lelo ekomi mpesa bato bayo koteka na moi na bute komi mpesa bafazi apesa bakuluna ya kobotela bato basak ya kokata bato kobotela batelefone place ya boye donc eza pasi mpe eza mawa en tout cas epesi pasi makasi yango tosinga kaka na gouvernement na biso ameka miki kotala biso likambo oyo et puis baressortissa nyonso ya commune ya Kinshasa nayebi te na makambo oso bokoloba nini. Merci beaucoup et wana tozosa continuité ya domaine ya nostalgie na biso à suivre. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeki mesiko oyo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali siko tokomi na croisement Kabinda de l'école quand nde ozomona oyo avenue de l'école oyo Kabinda au cours de croisement de l'école Kabinda et pasteur pe présenter moi et si koto komi milieu autosali pasteur afuna parole awa twana de l'école Kabinda toza juste na lupango ya coin et pas Jomata aza na France on a lupango bozomato o bazo tongoyo et za place Jomata avandaki na velando ils sont pas na bango non lelo ba teka parce que bango baza kofana na mezaka ya bango te OK lelo na velando et Jomata ba na France so toke na droite au mona camarade ya Roni Masaro tanga zo beta bena bale aimé na habité soka zali na mona mama bango kuna na musika wana lupango ya camarade ya lupango ba aimé camarade ya Roni Masaro c'est pas ça. Ok, histoire est ok, merci beaucoup à suivre. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, kondima likolo na nyoso. Po mosika touti nini. Ouais, siko vraiment na Bokassa, toza na croisement Bokassa Kabinda. Nde bozo mona croisement oyo, donc Binda Bok. Donc ça sort OK bo. Tipa kuna. OK na zandu, OK na zanda. Et puis sur côté boye, OK tina ista. OK quoi tina ista. Et puis ça obi ozonga boye. OK donc boye eza ziki. Et puis boye eza njela oyo. Merci beaucoup et kaka toujours dans le domaine de découverte na biso. Que si continue à tout le monde à balabala avenue Tchela place résidence ouais ici quoi vanda qui avenue Tchela ouais ndio tozoke pour notre monde appelé avenue yango et comment merci beaucoup et à suivre ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeki mesiko oyo ndetango na biso na biso eleza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever pray for God and my blessing ba when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba kote bandebe si tobenga mabalongi always live for the life I'm living soki nakanisi bolamula yo elekelaka ngai osali ya kokamo olubaki exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa le voilà et si tokota avenue yango Tchela avenue yango pene yango oyo donc bisika boss live et akola bisika oto sosu ba découverte misusu bisika oto yoka ba nostalgie sur ya makasi pa ya doya makasi wa yebi pena secteur au bien pasta yene mutu en mekamuke ko expliquer biso esika oyo à vous la parole pasteur. Bon awa toza na avenue Tchela Oui eza avenue oyo Roni avant akende poto avandaki oui oyo tozomona ndako étage oyo eza lupango bango baza kovanda ndako étage ndako étage oyo mais mutatikala te batikala na ndeko parce que ezalaki lupango ya oncle na ye oui lupango ya étage lupango étage oyo ok ya utaka njili oui ayaka awa après liwa ya mama ayaka moke alors akoli awa oui akoli awa na lupango oyo eza lupango noko na ye ti ake poto après noko nenda ya koteka ngo akoma na kauka ok na bato basomba ngo nde batelemisi étage bato basomba ngo nde bango batongi étage oyo na lupango yango oyo lupango yango oyo ndako oyo étage ok mais sikoyo avenir yango tomoni
ba mabaya ebele belé belé bateka mabaya to ndeni. Oui, Zikida oh boyoka na Kinshasa même Gilles. Hein? Koto marché central ya mabaya. Oh oui. Ndeza awa. Oui. Awa nde mabaya nyonso to ezali. Je crois que que tu domaine na mabaya. Voilà. OK. Donc so ngol ka libaya fo ya na Zikida. Oh nyonso so mono baza bana ya Zikida, oh nyonso so mono bana Zikida. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc awa nde tozo kende avenue Elandiwana, avenue de l'école. Oui. Soto poussani liboso to bima plateau. Oui. Ma plateau. Donc nous sommes mabaya nyonso yo. Parce que awa ezande wendi ya mabaya. OK. Mais boss le fazaki pe na ba camarades na venue yo to ndeni. Oui. Azaki na baninga. Azaki na ba camarades na ye net tant que na cabine na ebele baza susté. OK. Ebele ba voyageur ba kufa to ndeni. Ba misu ba responsable ba foutela par-ci par-là. Oui, oui. Azana ba camarades na ebele parce que baza obenge Masaro. OK. Masaro donc baza obeta balé. OK. Et le boss Masaro donc avenue na oya ngoyo bisiko yo kolela kiti avant que ba mikili kuna le boss Masaro avenue na ngo ya ngoyo en tout cas ngako bandelo na mo bien ka boss Masaro d'avenue na bino ya ngoyo et en tout cas merci beaucoup et toujours dans domaine de nostalgie na biso toujours bima pour que to keti ba type kuna ainsi de suite. Merci beaucoup, à suivre. Yabiso yango oyiza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mabaya ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende tozo bima na biso na plateau ko eza venu di plateau bozo mono avenue ya muneno soko kepeka boye okepeka tina grand marché OK ti kuna na boulevard okende et puis soko zongi boye pe okeba Zikida donc avenue oyo quand tu as mis comme qui vous faire découvrir biso ya quelle découverte vous vendu na avenue donc ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. C'est-à-dire bato batambusa biloko baza na misala mingi ya maboko. Donc ba so olingo zwa bango nde awa olingo zwa libaya ya kambala libaya nyonso ozwa awa ozomona déjà symbole basali bakiker yango wana machine à popcorn donc machine à popcorn tozala banini ya bapeintre banini ya peinture donc so topusani wana tomona mpenza donc place oyo usine mpenza place basalaka bapoussière ya mabaya ebimaka bapoussière ya mabaya wana yango batumelaka mapa na pain victoire yango batumelaka gâteau na pain victoire poussière wana eza na poto oyo poussière ya mabaya basalela yango su bameuble donc eza riche awa na bamashine oyo eza awa donc yo moto oza na poto so olingo ozwa no kopa bien tinda bamashine wana parce que bamabaya yango eza awa otindi bamashine wana balukeli espace moko babandi kosie mabaya famille mpe ezolia na nsima ya bamashine wana donc so tokoti wana na maison moko eza wana eza bakope bato basala nga mpe nasala kope yango donc bapoussière ya mabaya eza wana tomona apeka bapoussière ya mabaya yango yango bamama mosusu batia na matuka balambelaka yango voilà eza l'importance makasi poussière ya mabaya balambelaka yango poussière ya mabaya batumbelaka yango mapa batumbelaka yango gâteau yango wana mpe kaka voilà na basoso epa bajudoka batiaka yango bacoupon donc batia bache likolo na tatami yango donc source nango yango wana omoni bapoussière ya mabaya yango donc bakonéglige yango te yango wana donc yango ozomona nde baosala yango wana donc tokokende kotala wana moke bamona poussière ya mabaya baonéglige te nde tomoni basako oyo eza yango oyo okende plein victoire donc bapoussière yango wana donc toza en plein plateau donc tobenga yango chikapa donc mutu to alukaka alare awa mutu to alukaka alare batriplex yango bazoteka so olingo tonga oye awa triplex yango namoni vande triplex awa donc na découverte kaka na découverte ya commune ya toza na moko fondateur yaka nanu fondateur ya équipe nene RCN et bajoueur ne mpe baza na poto bonjour Patrick Lubokomba baza kuna bamasa ebele soko okotune moi des questions mpona Zikida akolobela likambo. Bonjour papa. Papa, premièrement on s'est présenté nanu
oza nani mosani ozosala parce que tomoni oka bikubu na zikida naza mwana commune ya Kinshasa na botemi na ngulu numéro 80 nazali encadreur munene na commune ya Kinshasa barumbi ngona nasi oyo ozalaki encadreur na nini l'équipe RCN ekomaki mara na lai oyo atekeli bala football oyo atekeli bala kisekedi komaki mara na lai lelo yango namoni collègue na ngai mpe mwana nga joueur na ngai ancien capitaine ya bana kin donc tellement atikaka mpe biso te azalaka na biso toujours conseil totika kuluna donc totika kuluna na commune Kinshasa po abi eloko moko alobi très nécessaire abi oyo ya chikapa nyonso azali alukaka mbongo makasi donc nyonso azali ana métier na maboko yango tellement ali encadré ali jeunesse na maboko na biso souci mingi eza na ye mpo abomaka makulu donc football jeunesse baby entraîneur bakomi kosise bana banini donc comme la qualité mo ya bilo mo mabe azali na raison wa komando loba biso pe totika ete tokochaka maboko na mokonzi mboka Félix Antoine Kisekedi atika biso te encadreur comme la Kinshasa barumu azala na biso pe totisa kuluna à partir ya jeunesse encadrement. Musala aussi posé execution sur tout le monde. Le coach on a musala qui artisan tout le monde. Musala on a musala comme on musala au pessinga makambo bale za ni Nigeria. OK. Yango na beti le bale ba jeune ko ba biavanga ba jeune tikwa ba sepamba ba jeune de mingi bala côté. Même tellement que lui encadrement les ala est coupaté za la auto 5 soutien na bateau to zalaki na bonnet japonaise. Azali muto tozalaki na ye awa bon ye akotika biso te Antoine Félix Kisekedi Claude Kisekedi akotika biso mpo biso tosali bacor na bango mena jeunesse ebeba biso tozali moko babenga biso mpo totisa kuluna awa na commune ya Kinshasa wana toboyi polémique ezala mingi mpo tozala bato oyo ke nzambe asunga bino mpe ndenge boyambi biso mpe nde boyambi ndeko na ngai botika ye mpe te bosunga ye na baide oyo aza nango la commune de Kinshasa. Mais par curiosité, si vous avez des plateaux, ils ont venu à artisan, c'est-à-dire un métier. Alors tu as dit que métier na métier na so na créaka. Na méthode, na menuisier. OK. Na kit, vous créez des choses on a bloc sur créer. On a créé des choses. Ça déjà. Ah pas la biso. Kati, tu peux taper ton bloc créer. Le grand menuisier a créé. Ok, si tu comme bisika et les grands menuisiers, babilo on a ça la keza. Bambeto bozo mona oyo. Yangonde asalaka, bambeto su yangwana wa betage. Yangwana ya bana et puis ya mikolo donc babi oyo nazaki kirie ya yoka babi opena chikapa ngana nina ba chikapa lexi nini donc chikapa lexi nini chikapa ezaboye omoni commune ya Kinshasa to ali na ba créateur donc to ali na ba biloko mo to ali ba encadrer ba kebele to ali na atelier mo ya ki ameking et on a créé ba pièce à mutuka bon batu mingi ya bana ya commune ya Kinshasa kota kipe wana bando sa déjà misala bando ba pe misala donc chika parce que dit misala bien bien misala misala ezali peut-être doka mbongo soki odi mbongo la commune ya Kinshasa te oyi la commune ya Kinshasa osamwa la mbongo la commune en tout cas ngana pesi bango raison ngana pesi bango raison parce que le gars bi eza commune ba créateur ba prouver biso pe ki baza ba créateur to moni ba homme métier ba tiser ba sorte biloko ndenge na ndenge ando découvrir en tout cas comme mettre ngam na biso bisiko wa to moni ka esalami ba moko mbetu esalami ba moko boye mais mettre le bito koma na tenir to mona ndeni baba na ko sala ngo ndeni koma ka ba sala après koma boye merci beaucoup à suivre ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Ok, les voilà, tu comme ici qu'on a atelier, ici qu'on a ba banda ko sala ngo, déjà qui na ka libaya kaka, mbala mo ka ikomi ndengwana. Biso to monika maman mbete salami, to mona kite salami, to mona bloque salami. Mais to yebite, to comme ici qu'on a télé pour na sola na bandeko, to yeba ibanda non ndeni pour que ba salam e comme mbete bongo. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Bonjour papa Jean.
Papa, mais quand on combat la balance, sur le podcast TV, et si que partout dans le monde, tout le monde a bambetu, bimba mombetu. Tu es bien quand expliquer, biso former ni non sala qui peut comme mbetu wana. Et banda inde ni poto mona libaya mais du coup ba mombetu. Tu es bien banda inde ni. Ça mala au milieu le bine wana po ye bandi ndo sala. Alors la mbetu ndio banda so ba libaya. Nous boye na machine. La bongiso na machine, oye na o dresser, après dressage, j'ai ponçage, au bongisa ngo tout, après cela bonne jour ko kata ba musique o ya ko sala musala ngo sala. OK. D'après tout le monde a du coup ba mombetu. Mais je sais pas est-ce que ça n'est pas facile pour nous comme son mombetu tout un peu difficile. Là moi pas c'est comme ça ngo. Déjà pour nous sala. Évidemment ça bien faut que tu aies la profondeur dans la dimension o yo zo po o zo ngisa ilo ko na zo ngana musique o bukalingi. OK. Est-ce que nakata musala on peut besoin moment de difficulté besoin kuta manango? Bon ba difficulté makasi. Quelqu'un ba difficulté makasi na ndeke na tanto ko zo moyen ya kosala moya yo moko pena po sala ngo ya mapasi baso ba pesi musala po sala mais ba devant pesi musala comment pesa ba mbongo ndambo ya mona e créer ba difficulté ya musala maboko o to sala oyo akoma na cha pesi mbongo donc nous sommes qui appellent ce moment ndambo comme musala si le comme passer on lien on capé moni non clair mon peu clarité donc on a système balamo on est à confession que non ça va na sorti $100 au pesi ngamba la moko bon c'est chargé par carbonio tout ici là après comment ça na toi mbeki manga on va ça la bongo te bon ça nous on pesi aussi ça on même so pesi $40 so $40 pour lien ngo pour ça na mo avantage pesa lipo avenue ekinda sango makati donc babiso ngo luka libaya et puis ngo ba homme métier ba artisan dans na kati avenue oyo siko c'est que mo ba avantage pesa ali en tout cas pour libaya penza na biso na zigida nde banande kutu OK ba avantage na bine ko za lokwa nini bon ba avantage c'est ali ndenge to sala ka musala so sala musala na yo parce que bino des champions babi open chika pa bisika diamezo kwe awa nde banane ya formi nyonso ba unité tout bazali bananya ba nyonso babi ki chika pa ko tu diamezo ba so tellement bimanda awa nde makambo nyonso ya kaya ba plage minene ya mike tout les solutions nyonso mais elo ya biso ndisuko ne ba outillage ba financement les ba yoza ngande yango wana moi liloba mukie na ba ressortissant sur commune à Kinshasa vraiment en tout cas biso tu madame père pe ba ko biso ko so ya bango ensemble tout ba organiser et puis la PC ma baba. OK merci beaucoup papa à vous la parole nga naza mingi ya koloba te ezaka problème te tozoza côté mosusu bazofinanse bango babongo basala banime biso côté tozomona yango te tolingi mpe ndenge bayofinanse bato mosusu bambongo banini biso mpe bayofinanse biso mbongo neti ya nini provision ya ndako te matériel mpo tosomba banini to baactivité ko ekola soki mpe balobi to banozongisa ata ma bénéfice tozongisa mpo toyoki bato mosusu kote mosusu bapesa bapiblimisa bambongo bapesa bango bambongo wana mpe bazosala mpo bacreye mpo bavivre mais biso kote oyo tozomona eloko wana te OK mais sikoyo nde bobimisi babiloko na bino boye na butu bokotisa to elalaka nango ka boye moyibi eya te biloko elaka nango ka libanda ah bon donc kuluna abaye te kuluna so basala babunda na ndenge bango bamachete mais mpo na biloko batushaka yango te bon elalaka nango ka boye moi elalaka kaka boye donc ndenge eza ndenge evandi nomoni bambeto wana evandaka kaka ndenge wana ti donc tokotisa bango te etekamelaka wana to bomema yango na maison soki oza na besoin mbeto oyekaka notuni combien autant opesi mbongo ozwi okokotisa mpe na nini bamaison neti bakiti ekina na maison me bambeto ezala na kaka na balabala kaka nde ezala. OK merci beaucoup merci beaucoup vraiment merci mpona boyambi na bino epa na biso e babiso kolingi mbeto ya qualité yaka na zikida nulle part ailleurs donc bamettre nde bango oyo babi diamant na chika mpe koyaka su te diamant koma okoya nde awa baso oza aposo bénéficier na mwa diamant wana kitaka awa esika baartisan makasi bazali bahomme métier donc nulle part ailleurs na ville nyonso Kinshasa babi awa nde. Merci beaucoup à suivre et on a tobima na biso toke pe kuna pa mère abesende kuna avenir le baki avenir ba OK nge pa mère abesende oyeba ta bili boso na martyr OK ba mutu mutali boso ataka na stade de martyr toke mona mama ya bango de avenir ba yango vraiment ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso
lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing baweduwa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge ezalaka mochi ne movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokangulu bravo coach olakisi mpena talent na yo ya bana komi na Kinshasa vraiment donc nayebi te sikoyo osali geste pourquoi tokotika balabala ya bajoueur atiaka bi moto ya liboso na stade martyr to ndeni parce que partout totamboli na moni osali geste yango te kaka tokoti awa ifsetiona eza nini sekrango eza nini tonini eyakisi te nini kasi mpo namoni okangaki bale nazala capitaine ya bana kini naye pa ya koéquipe nanga leki nanga Yves Sende oyo atiaka bi na stade martyr mutaliboso ya onto tomona mama Godé ndoyi nanga pe Godé oyo abota Esende aza wapi ye Esende Esende aza na Belgique na Ostende ok aza moko ya cartonnat na ville ya Ostende basalela ye monument na ville ya Ostende célébrité monene ya commune ya Kinshasa abeta na Leopard match à 4-4 Burkina Faso RDC abeta donc ya onto mona na mama na ye azala basekre mosusu mpona mwana na ye ayebisa biso ndenge nini mwana na ye aza kobeta bale omoi toutaki na ITEP Esende atanga mpe na ITEP aza ye moko éducateur physique donc abeta kuna yango moni ntina na beti bale wana mpona kotalisaka ngai na 59 ans mais kisi eza na ntina te yango biloko tokelo na Saint Jean Bosco mpona journée chrétienne de sport banti valeur et mingi na sport voilà kasi coach pisaka mbena na mega nanu ngape ngape na mega na moko ngape na beti makumoka wana déjà ça c'est bon non donc là c'est déjà que ça na kati ya métier masolo zali vraiment donc totana so mama Godé azali vraiment ah oui pas baisser ah ouais totana so mama Godé ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango mais voilà tokoti sikoyo na kati ya lupango vraiment ya bajoueur na nkombo ya Yves Sende babi oyo atiaka bi ya liboso ton stade de martyr basala yango donc moto ya liboso amarka bi ye wana Yves Sende toza sikoyo na mama mpena oyo aboti ye mama na ye biologique mama bonjour biso toza chaîne ya biso podcast TV kaka na domaine ya découverte tozalaki nango mpona commune oyo ya Kinshasa nde tobaki te tokoleka bongo te sanke tokutana mpe na mama oyo aboteli biso joueur monene oyo amarka première bi na stade de martyr mpona osolano mwa 2 ou 3 questions kaka oui mama ose présenté nanu kombo nani kombo nanga mama Pembe Amba Godelive ok mama Godelive et maman aboteli biso joueur à makasi na kombo ya Yves Sende sikoyo ntango mwana no bandaki kobeta bale parce que eza na bana misusu mwana azobeta bale me baparent ne bazoboya ntanga na classe esala nanu boye nayebi te oyo ayo mwana na kombo ya Yves Sende ezalaki ndeni bonde kopermettre kaka ebeta na ye to asisaki déjà classe to ndenge nimeka na kobeta mo mokeli solo asisaki classe ntango bandi kobeta ntango bandi kobeta bale wana aza kotanga aza kotanga ntango alingi akenda poto liboso tata nalobi fo sisa classe liboso avant ayokenda poto bon ti asisi classe na ye ale akontinue mosala na ye wana abale ti ndenge ayakokenda poto ok mama Godelive siko ndenge bandaki kotanga azobeta bale ebanda osala bino ndenge nini ndenge azalaki kotanga aza kobeta bale omoni akokenda nani baentraînement na bango akokenda entraînement na bango mais ye moko ayebi ke lobi toza na leçon boye na boye azala koyekola mpo tata na bango mpe azalaki matata tata na bango azalaki matata aza kokende classe aza koyekola azokende classe ti ayaki kosisa na ndenge akomi na baniveau abeta na stade na ndenge akomaki na baniveau ne ya kobeta na classe na stade de martyr na stade de martyr aye kokende poto bango baprofessionnel baye koya alibaki obeta na stade ya martyr ndenge atiaka première bi wana esalaka bino ndenge nini tanke bapara na ye ndenge atiaka premier bi wana ezalaka na biso esengo makasi ezalaki esengo mpenza mpo bato batondelaki biso awa na ndako mwaye te bacongélateur nanga kutu baza kofungola bazobimisa bamasanga baza komela bongo bralima mpe atindelaka biso masanga
bralima tindelaki biso masanga yako kitawa ale bato baza komela na bango baza komela baza kosepela esepelisaki biso po premier billet moto afungolaki martyr esepelasi biso makasi avantage nini ezalaki na ndenge andobeta bale ndenge atiaka premier billet baavantage oyo ezalaki bapesaki baavantage moko boye te ndenge amarke premier billet ndenge amarkaki premier billet wana bakoka kopesa ye wana eza makambo na ye na bango te ye moko na bango mais biso mpe baparent oyo to bapesaka ye kuna biso mpe apesaki biso mpe aye mpe azwaka apesaka mpe biso ndenge akenda poto bon famille moto etinda ye to bale motu esalaki akende poto ndenge akendaka poto wana akendaka na konti ya ekipe ne azala kobeta bale awa bana kini akobeta na bana kini et puis président na bango azalaki nani onienze jipe onienze omoni na bana kini na jipe onienze ti ndenge jipe asalaki makasi ndenge bakendaki na poto. Ok, merci beaucoup. Et dernière question nange eza boye mama yo moto boti mwana na yo Yves Sende yo moto ndo kolisi ye ti azala o azali lelo sikondo bondo omoni azokola bongo musala wana ko exercer mingi na bo mwana ndenge ezalaki mwana ozomona azotonga babitendi boye seko akoza couturière siko ye ezalaki nini ezalaki aza kolinga bale mingi po ekomisi bisika azali to ndenge nini ye azala kolinga bale mingi. Ok, aza kolinga bale mingi azobeta bale mingi tia na balabala bango bana mike na bana mike. Ok, ti problème moko yaki kolekawa bango bana baza kosakana bakobeta bale moko abambi muninga bale mwana na bukani koko ya mwana na linga lukela biso ba problème tolobi te toboye na biso tokoma binemi tozio tokotike pa grande sœur na bandala. ok, oyeba grande sœur na ye tokotike pa grande sœur na bandala vanda kuna ti ndenge asala makambo nyonso ti ndenge akenda poto. ok, donc kuta aventure mpe tosololaki na ye lection na comprendre be famille moto etinde na poto bale te bale donc bale moto ememai na poto bale. Merci beaucoup. En tout cas, tu confirmes pendant que commune à Kinshasa c'est pendant commune moya d'artisan, d'abord un métier, bato ya misala maboko makolo. Bon mondi presque bana ngani so bango so presque baza ba joueur OK. Oya moi c'est pas kenda poto na balle, mami tu sende. OK. Yé pas kenda na handball, akenda bina konti ya balle. Oya suka pe abetaka balle kuta kenda ka Lubumbashi. OK. 9 ans sala iko pona komona bango nyonso bazaka na domaine wana. Est-ce que eza héréditaire na kati ya famille na autre fois ya papa bato mo bongo bazalaki to ndeni? Tata na bango azaka joueur. Tata na bango beta na nomade. C'est pour cela. OK. Tata na bango sali ba nini mingi. Abeti football, asali basketball, volleyball, azaki secrétaire général. Donc nyonso tata na familial. OK, donc ba marqué héréditaire. Loko papa sala ki bana pe balandi yango. OK, merci beaucoup papa. Maman na évité mot de la fin koza nini? Comme soko pesa bango mambote sika bazali. Ba camarade ya mwana nga Yves Sende en tout cas ndenge bokomelinga lelo na yebaki pete bomelinga brusquement na sepeli mingi na sepeli mingi pena ndenge na moni bino mbala musu ndenge na oso na bino boyepe kuna komona ya vraiment omona na sepeli en tout cas na sepeli mingi ya no papi ye moto baye na bango na bandinga nyonso abwe na kati ya lopango babimelinga kaka brusquement kafiringo na sepeli makasi mama ndenge na moni. Merci beaucoup mama. Yepe ndenga komona ngo kuna pe ko sepela mingi au sepela makasi joueur makasi Yves Sende na salio na omoni na ba mindele omoni mindele baza bien ba lokola bisute omoni comme si to vandika na ndako tozotala TV tozotala TV mbala moko tomoni bango na kati ya stade mbala moko babengi bango banani ba o batiaka babi babina bamba babiteur babengi bango nyonso babiteur na ye na kati baye batelemi bapresente bango nyonso biso tomona nkaka na télévision ngami mpo na biso mpo ni basalaka mpe ndenge wana te. Ok, siko ndongo za mama kozala mama ndenge eza kozala mama ya joueur monene asala fierté mboka na biso esala ko ndeni nakane sengo mingi nakane sengo makasi makasi nakane sengo makasi po mingi bayebi ngaka mama ya Yves mama Sende nakane sengo mingi yeba nisi yo pe na nzela wana singa pe tata na bango pe ayebanaki na biso pe to yoko luka yoka na nzela na ye vraiment kucha po mama en tout cas to boki ndio ba frère belé na musalo sala ki pas joueur na biso wa sala pe fierté mboka na biso. Merci beaucoup to zelongo merci beaucoup. Mais nazo bakisa susu na histoire ya Yves Sende to betaka match moko na Mang Press équipe ya papa moko Mangaka atia 4 billets moko papa on a yé
atuni combien c'est 4-0. Ah mais bino équipe bato melaka diamba bazo gagner mino bondenge nini. Yves mon roi qui 4 buts. Oui. Donc baza azaki bitter penza donc là sona obeta na sima na zane sengo parce na petit na ngaza kuna. Donc tu relis à prime. Donc azole ça biso prime. Voilà et c'est moi trop. Yves Talara Marambo Jalou Manganu Roger Lukaku Bozé Belé Kuna Papi Bolège Sable Pelé Bino ba joueur Abanakin Bezo ba joueur Abanakin na Allemagne kuna tozana Milan Dugelo donc Bozé Belé na Londres Boza kuna Belé hein bana JP Ninze Nyonso donc Jean-Marie Katompa joueur Abanakin na Banakin tozé Belé na poto tozé Belé pour joueur Abanakin Fanny Bwandi Bikuba gardien na biso kenewe ya Malakalamu donc to kufela pe na Banakin Belé mais biso nzamba zo bomba biso tozana nu ya omoni ba makambo tozana biso to kufa na 150 ans donc tozana nu donc voilà makambo eza bien. Merci beaucoup ba veve ba mote na bango oui mais nyata non ballon symbolisé vous savez papa za ko sala. Voilà, photo souvenir yango vraiment ballon. Il faut seulement la maman nyati ballon. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the community ekala tozana ngo ya découverte na biso ya commune ya hein on a toujours quand la direction tozaya artisan métier toujours avancer vers président à se présenter le président wa meka moki ko encadrer boss live na football yo kapé mo interview to yo kapé ni na koloba. Bonjour papa. Bonjour. Papa on s'est présenté comme bon année. Comme on a président Kiwa. Président Kiwa. Oui. Oui, président ya football. Ngai président football Kiwa. Oui. Oyo akadra Runi Malundama. Oui. Pendant le temps oyo ozalaka na bango tout ça ti azalaka pa na maboko na ngai ngati na sombeli e botine ngati na talisi ndenge babetaka bale pendant le temps oyo asali carrière na azalaki na maboko na ngai mais atikala pe kotika ngai te pendant le temps si akoza chemin ya kokena mikili ya poto mais toujours na bapel na ye abengaka tout ça il s'agit kotinda pe oyo sengeli ke po na état besoin na ngai asalaka en tout cas po na ngai azali joueur moko azali pe na aimé natikala kobosana ye mokolo moko te la plupart na bajoueur baza ebele quand même ceux que sous Jean Robert Jerry et puis Eyale donc presque baza ebele ba mausolée donc tout haut bajoueur on a bimisa na monde ya foot mais on est na ba joueur musubo ozolakisa ozoformer ba musubo bazamona basala kiteti musu oyo lo belingi ko sala ngote que il passe na ba catégorie wana to yazaki mona botosi malunda mapenda na tana yazaki mona moko botosi bazalaki respect soko zo baneli kambo azoyo kayo après koyoka yo a reposer question président likambo lobi na ngeza ndenge nini otalisi ete ezabo tangu yo ebise pe akosala oyo lingi ipazaki joueur moko en tout cas côté ya pe baninga alinga penda mabete azaka joueur mwanda linga rankini te yo soki boswani dans une minute dans quelques secondes au kabondelio ata yo na kanda ndenge nini akosala tout akoflatter on fisque non poni ni boza bon ozolo ba bon te ka po azolanda biso to nini te nazolo bateke pour la témoignage au pays ali sur au que non ba joueur na ngai na peut-être tata boti bana aibi caractère ya mwana mais pona malunda en tout cas azali mwana moko aimé pe aibaki ndenge nini ya kozana baninga pe kova na bato malunda maibende baswana kate malunda na aibi ndenge nini ya koseka et puis aventure biloko yazaki nango mingi yango wana ndongo bana ko encadrer bon secret no ezaki nini to muso ezaki lo mo boya ya kuzo lakisa bango ke bato bayeba te afisa la boye pour que po bobeta bien faut boye secret nanga ezalaki disons nana ko talisa bango avec oyo makambo bozolanda lobi oke pe na mikili na poto lobi okoza pe na relaxation lobi okoza pe makambo minene mais on a lobaki mais bango amona tellement pe kokisa maka ata to benga mama lunda mapare na ba pare abisanga président en tout cas vision no peneza ka mulai o lobaka ndene kokisa mapona na bita omoni oyo to senga pa ya nzambe yango wane kokisa maka mais yango pe sala maka pona malundama tandis que
ce que otali bien malunda maza social malunda maza aimé pe malunda mandenge za wana en tout cas atika mutu na tanga pasité même ngaso na la problème soki na bengi même malunda ma en tout cas atane fils ke muke eyak ata problème na ngai en tout cas malunda ma akotaka na kati ya makambo na ngai. Ok, dernière question d'Angeza qui est au Monio dans la maison. Aux autres cas, je ne sais pas si vous avez exercé sur Moussa qui présidenté ton dernier. Bon, pendant le temps, au Tara Ndenge Mboka, comment Mambabal, en tout cas, financement, bien ni, en tout cas, ça va sous passe, vous avez présidé sous terre. Mambabal était. Mais il que non, toujours, tout le monde a l'équipe, mon sous-sous, le col, le col, encadré, il idée, banini, tout ça. Mais, s'il s'agit que le roi Bango Bazakuna, ce que ça, ils ont fait la force, que l'oko a toujours surtout cadré sur balai qui ont mon sous bazana ciment. En tout cas, mais l'oko a encadré en Katina. L'oko encadré jusqu'à présent la 4 carrés à motem. Pour le même combo échangeateur toujours car président qui wa même à temps la réunion mon souci à Mambabale toujours ba bengaranga ina kenda kato pesa na pe ba idée tous alors toujours comme l'habitude. Ok, merci beaucoup président. Bon, je sais pas dernier mot avec Ozanini pour la chaîne Oyo ya Boss Live na Boss Yannick Malondama. Et na évité l'ilobana souke koza nini. L'ilobana ya souka en tout cas na kosenga baninga nyonso oyo boyebi malundama pe bobeta na malundama na kati na malundama bo soutenir eloko botika ete bo appuyer kende liboso lobi toyebi ke non na kati eloko yo biso mustokobika par-ci par là pe kode biso surtout toza na bomoko tolinga yango kende liboso. Vraiment merci beaucoup président. OK. Quand on a message Toyib Sabino, n'oubliez pas c'est vraiment s'abonner puisqu'il y a édition boye nil pareil kaka na Yabiso Podcast TV yango nazo bois kambela na ba ressortissant sur commune à Kinshasa bo se manifester na kata chaîne oya Yabiso Podcast TV ozo même information vraie dans le quoi président Salam Moussala kala mais le to landi te ko lukai kapo hasta la plaisir et pas balandi na biso nyonso. Merci beaucoup à toujours qui est déjà ko chité donc ma ramener sur président lobby commentaire ko ya kotia eza na ngote te bino moko boyoki oyalo. Merci beaucoup président. Non, très gentil. Okay. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo detango na biso lelo eza lelo. Ouais, quand on a domaine on toza nango ya découverte ya commune ya Kinshasa. Siko tu nazo avancer vers cofondateur ya Iseba Nakini. Je crois bien que si tu soleil déjà moi mingi pour la solo Italie Banakini. Siko cofondateur nde on peut expliquer biso et espace ya Zikida bete somo li solo pe bete li solo ya Ngandalome boye bande Ngandalome comment ndenge yango pe zalaka. Je crois bien cofondateur nde ako expliquer biso yango malamu. Bonjour papa. Bonjour. Pas kombo nani? Kombo ngai Makakila. Ali moko ya fondateur ya Banaki. Zikida. Mais comme tu rebete la biso solo ya Zikida et puis Zikida ndenge to balaki awa soki to teki toza na ba place to ngino komelaka na Ngandalome, Abidjan, Lagos ti a fin ba poko to zongi bandako après tout batabibende bato ataba bazali to lokoza na bango na Lomé makambo nyonso oyo ezali siège ya Banaki. Chez Abanakin, wana joueur na biso Ringo, bamsu bala na poto, comme Sende, Bazalu Mwangano, Kuba, Pele, Jean-Marie, Abanakin. Comme par exemple, nous Sende, premier joueur Abanakin, Wachaka Bina Martin, ouverture ya Martin. Réaliste soutien Sengo, Abanakin, keep Nenge Dalaki, na capitaine na biso Ringo, Nenge Todana Yesikoy. Enfin, nous surtout, il y a Mwana Kapa. Siko Ngandalome ngo beti li solo bokendaka komela kuna to ekufa nango. Bon Ngandalome ezali. Ti lelo pe to kendeke. Ngandalome ezaki bato auta Lomé bazoya ko se retrouver wana pembeni. Batu ya mingi ya Zikida après vente benini to nako kutana mingi na Ngandalome. Ezaka Zikida. Pourquoi Ngandalome na tona poso to yeba. Ngandalome po nini? Bato na auta Lomé baoya kuna to kombo ka bapeseka Ngandalome. Kombo bapesaki Ngandalome bato nso ota pe bisika laki bar oyo yebanaki mingi na commune ya Kinshasa. OK. Laki na Simba Zikida Ngandalome, Lagos na Abidjan. Ngandalome yaki ya Yadi ya Kese mais akufa nganda ti lelo
ezali kaka il fonctionne en plaire il fonctionne mais moi mais il fonctionne nango bien ti lelo. OK merci beaucoup et alors moi lisolo pour na zikida na bilo oyo babi otoza na espace meuble bon quand ndenge na lobi na otoza na espace meuble zikida yango oyo bavante mpe tozoteka na biso bon esili tantu tokenga ndalome tomeli mwa moko esili tokotaka na biso kaka. Merci beaucoup les cofondateurs. OK merci beaucoup merci mingi et en tout cas émission na biso pena tozosala continuité nango tozokende jusqu'à ce que tokende na zikida la type ka isiko avie koyaki et puis bomona ba espace muso ezawa mo a découvert pe belé zali wana jusqu'à ce que to sala chute na biso. Merci beaucoup et nazaki nga mon côté c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngembi la petite ozible à la taille acceptable autrement dit original et en tout cas nazanga mon côté naza vraiment une équipe technique mobimba pe na opesa micro na nga et pas ya collègue na nga moko ya makasi parmi ba journalistes na kombo ya Bibi Cheboto donc yende ozwa micro pour na la continuité ya zikida kuna type ka esike ba découverte mais en tout cas pour na nga na suki awa ya on a profité ko remercier ba nyonso bozo ki ba kumalamu ya kolanda biso édition ya mokolelo ya kolanda ngai on a ça la ba plaisir on a amené information vrai n'oubliez pas de vous abonner massivement vous s'abonner et puis cette édition de c'est pour sabino vous en commettre ba j'aime na bino na profiter ko saluer mon boss live que je le salue à passant en tout cas na saluer na musique ce que vous allez na petit merci nanga et pas il y a maman Laura Chou maman matara avion zo kende pamba le ram zo kende njeli kimbanche ke masina na pesi mbote nanga et pas papa chéri jise ko dituka makuiza pourquoi pas mon papa play maya na saluer na musique na saluer Michel Mbanzani babi onde misapi en na kata njeli les grands pêtres. En tout cas, merci beaucoup. Et nous avons passé le micro, nous n'avons pas journaliste dans ma casse, nous avons fait Bibi Cheboto. Moi, santé, moi, vraiment faux. Donc, nous avons fait ma mouquet. Comme ça, journaliste dans ma casse, ça soit relève. Ouais, les cabos, la grande dame va première. La grande dame va faire la combo ya Prida original. Mais à Pemi Moukier, système boy baka, moi, ma inde sala, moi, bandenge nango. Donc, maman Bibi Chakoti la fait. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme zate moi misale monani linga kolobe zati uti musika esasal tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme zate moi misale monani linga kolobe zati uti musika esasal tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme zate moi misale monani linga kolobe zati uti musika esasal tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati